Vendredi 7 mars 2025, chers amis, bienvenue sur Tchar Maloba officiel avec le vôtre Grady Mouya, autrement dit, le fils de la promesse. Donc, tu as Sarabino toujours, et l'eau à Kosala et Liboso, et Zali à s'abonner massivement à la chaîne Nabino Tchar Maloba, parce que Zali chaîne où est coupé Sabino d'information à la source, coupé Sabino d'information où est Sengeli, Ponaba Kongomani, Nyos de partout dans le monde, Bisika Bozali. Alors, chaîne où est coupé Sabino d'information, Yango Tchar Maloba, Yango Toussenga Kabo s'abonner. Et belé, beau aimer, beau partager, beau commenter ba émission pour nous permettre audience ya chaîne Oyo et Matali sous Makasi parce que Moussalo Toko Sala, ce qui on dit en côté c'est que Ozali Nangambu ya M23, Ozali Moto Kagama ko futa mbongo pour na ko bundisa République démocratique du Congo en termes médiatiques. Je vous avais promis hier na édition Abisso Yabasango ya Pokwa que je vais revenir avec les images parce que batuna kinga ba motuna ebele même na ba réseau ya ba Facebook ba compte X na ba TikTok place nyonso to chaki ba élément ba ko tuna wapi ba image ya makambo yo koloba Grady Mouya oyebi ke Grady Mouya ka toujours na ba image zala na esembo siko zali na ndako parce que na ye na ba image. Oui, c'est vrai, ba image nous sous tokoki collecter un côté pour na ko banga ba signaler compte na yebisa ki bino soki bo ko s'abonner te bo ko commenter te ba compte na biso et ko la signaler. Lobby ba wazalendo ba frapper armée rwandaise na ndenge ya kosakana te parce que boyebi ke na sima ba M23 ezande armée rwandaise. Alors ba joie qui frappe deux bataillons mobimba baeba ki na ko lala deux bataillons mobimba baeba ki na ko kweya na se devant ba wazalendo. Alors na yeli bino ba image beaucoup mona yango ezali ba image ya somo malgré tout censuré ba image mosusu mais o etikali to ko lakisa bino siko so ozali na motema te kotala ba image ote po ezali ba image ya somo makasi. Comment est-ce que ba wazalendo ba kosala mosala vraiment félicitations, coup de chapeau na bino ba wazalendo. Donc musalo boko sala et comment na miso ya ba congolais nyoso yango tolobi na édition oyo ba sango ya tongo to yena ba image pour na kolakisa bino parce que biso awa ezali nde likambu ya preuve à l'appui. Donc to lobby to pesi bino ba image, to lobby to pesi bino ba image. Alors, na série à Liboso, il y a des éléments, tu as déjà comment est-ce que ba wazalendo, ba kendaki ko frapper na Walungu, ba frapper armée rwandaise, na ndenge ya kosakana te, ba frapper ba M23, ba frapper équipe ya nanga, na ndenge ya kosakana te. Donc, esengebo ba ke ba wazalendo bazali bango moko te na front, bazali toujours na FARDC, ou ezali armée na biso, ou ezali ba mapinga na biso to ko soutenir, bisika nyonso tozali to ko soutenir yango bomoni si dernier temps tozali toujours na ba vert pour la côté ça que tozo soutenir bandeko na biso ba wazalendo pe na FARDC. Donc Walungu tombé entre les mains de nos wazalendo et FARDC. Donc bon landana nous ba image et puis on se retrouve tout juste après. Sandy Bangoy Bima Bangoy Bangoy eza comment ça te bo bima bo kende Bima Bangoy nazo filmer na tindela ba konjinde kona ngai si to funya kuna moko ha Bangoy Bangoy tuana na bakufia Bangoy Bangoy Zwa Ok Bangoy yo longwana Bimana Bangoy Bimawana nano Bangoy longola Bangoy Bimana nano leka vira longola cartuchero Bangoy
Sandy. Bangoyo. Bima. Bangoyo. Bangoyo. Eza komoka ezate. Bo bima, bo kende. Bima. Bangoyo. Nazo filme na tindela bakonzi ndeko na ngai. Si tofuni hakuna moko. Ha? Bangoyo. Bangoyo. Turwana na bakufia. Bangoyo. Bangoyo. Toka, nilekea Bangoyo. Ni flow ya leo ile ya jana na leo ile niliona mnatuma image mnasema tangu jana flow ya jana na ya leo pale njoko mnasikia banamaliza debate hayo yote mangambo za kule mabwaungu kule maparti za ngweshe zile flow ya leo ile ya le 5 na le 6 leo kwenye farde mai wazalendo wanamaliza na maambio ziko na terire pale ovyo ma helikoptere kuleta maaminisio nguvu sana vitu vinakia nguvu sasa inakia moto mwambie wale wenye walikuwa nasema tena baseme ile dosia ya Minembwe ilikuwa tayari na ya ngweshe leo debate hayo yote leo wazalendo wanamaliza kabisa mimi nabatumia ile image ule mweko na karashini kwa venjo fok mike ule mwenye deja iko mufro mnaona foke Mike mwenye amuyu wake ndio mwenye kulani ya kwanza kule mwenye yuko na navala kama papa bodaboda pembeni ya gari ndio foke Mike ule mko mufro pale muone kisimko na sambua Banyarwanda pale ovyo siwe kesho mwenye sangala tu Walungu na kuendelea tu Bukavu jole mtabisikia lakini ingali audio mtasikia vya kufuata. Voilà, je pense que bolandi ba image bolo bali susu tango toko lo baboko mona neti toko sala ba kadiosha bolo bali susu ba image ya mwato la kisibino na lakaki bino lobi na lobaki na koyela bino ba image yango moni lobi na kota ki vraiment na ba détail makasi parce que nanu na joie ki ba élément te sengela ki na ngana luka na kangisa ba élément pona ko pesa bino yango siko awa sika wa toye na ba image bolo bali susu ke toko kosa toko sala kadiosha wani zali bato Kagame ako futa mbongo pona ko bundisa mosalo toko sala yango na sengi bo s'abonner ebele na chaîne o na ebite soko ko tala loko ya boye ko tala ba image ya boye sans ko s'abonner donc bo s'abonner belé na chaîne o Char Maloba officiel bo commenter bo liker ba vidéo pour na ko permettre biso to koba na mosalo to ko sala parce que à tout moment to ko za la signaler na bisa gibino na zaki na des avertissements mais merci na ba kongomani nyonso o ba ko landa biso bande ko moko mibale o to bombi ba kombo na bango na Canada nde ba sungi ngai to longola ba avertissement o donc merci vraiment na ba soutien boende sengeli to za la biso ba kongomani yango na sengi bo s'abonner ebele bo liker bo commenter pona ko lakisa ke makambo to ko sala tozali na soutien pe ya ba kongomani tozali na soutien ya ba waza de même manière biso pe to ko soutenir bango pe ba ko soutenir biso esengeli to za l'ensemble mais dans la main nde to ko longa bitumba oyo donc deuxième série ya ba élément to ko lakisa bino siko comment est-ce que ba wazalendo pe ba FARDC o bazali na Walungu bakendaki kozwa lisusu renfort ya ba munitions bakendaki kozwa renfort ya ba armes pona ko continuer bitumba oyo donc bitumba oyo ezali bitumba ekosila lelo te ezali bitumba oyo tokotika yango te ezali bitumba oyo esengeli tokende nango tina suka yango bomoni ba wazalendo pe ba FARDC bakendaki kozwa mobange na renfort ya ba munitions pe ba armes pona ko continuer ko récupérer ba village nyonso oyo ba M23 ba ebaki na kozwa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo plus na partie est. Alors botala nanu ba image comment est-ce que ba waza bakendaki kozwa sur renfort ya ba munitions pe ya ba armes.
Voilà, donc on félicite gouvernement na biso na mosalo bako sala bako tika ba wazalendo te bisika nyonso bazali na FARDC bako soutenir bango na ba munitions bako soutenir bango na ba ration et sengeli nde boye poto longa bitumba o parce que boyebi que en termes diplomatiques déjà Paul Kagame aza échoué baza ya kokwea na Rwanda kasi sengeli peto renforcer ba élément na biso bisika banso bazali pour ba continuer ko récupérer donc bako la déjà endurance na bango bako la que baza capable ya ko silisa bitumba oyo donc kala mingi te Bukavu Goma donc récupérer yango donc ba bonne nouvelle les alliés belé mais poto continuer sous total anano élément oyo ezaki mobange na causerie morale ya ba wazalendo ba ko ba comment est-ce que baza déterminé pour na kosilisa bitumba oyo na partie est ya mboka na biso bango balobi la patrie ou la mort donc bango pona ekolo bandimi na bango liwa bandimi ko abandonner ba famille na bango bandimi ko abandonner ba occupation na bango mais ba kei na front pona ko bundela République démocratique du Congo botala oyo ezali causerie morale ya ba wazalendo et puis on se retrouve après cet élément. Leo ninapenda kuwazungumzia kitu kenye kiko leo ndani ya nchi yetu. Ndani ya nchi yetu kuko kitu yenye inatokea kila mtu anajua bila kumwambia mtu kusema ke tuko na probleme fulani. Hii probleme yenye tuko naye leo kwa kumalizika ni mweye tu kisi mnajitolea pale kuongeza na kukubali kweli kwa roho moya kufia nchi yetu juu tudefendre ayo. Tunatumainia tuko tunasikia kule fasi fulani kunaanguka kunafanya hivi iko tu ni kukosa susia watoto ya mwingine. Jinsi mwe watoto ya mwingine mko na susi ninatumainia hapa kwetu tutajidefendre. Bongo. Defense yetu tujitoe kwa moyo, kwa damu, kwa morale. Kwa mtu wowote gisi wewe uko pale unaweza mwambia ndugu yako ke yafaa tufie nchi yetu. Selo contribution yako ya kalite yote yenyewe unafanya nini unajua. A partir ya leo gisi mnatoka hapa mnaenda kumugini kila mtu ende akajue tu CJ yake ni juu ya defense ya nchi yake. CJ yake ni juu ya defense ya nchi yake. Nchi yetu iko pabaya. Tujitoe kwa damu, kwa kila kitu kwa ajili ya kudefendre nchi yetu. Na siya gisi unatoona hapa na viongozi vya majeshi viko hapa na mweba volontaire muko pale tuitike kufa ajili ya nchi yetu. Ndio. Volontaire mjambo. Kwa leo ba volontaire tunawapatia mission ya kuambia wananchi kwanza control. Sura ambayo unaishakia unaidenonse. Unakatala probleme ya chuki. Sie kwanza kisi na weye na mie na makamanda ambayo wako hapa si bote tupendane. Ndio. Kutokana na hali ya nchi yetu. Apre kupendana tukue umoja. Apre kukua umoja tutapata nguvu ya kugombea kupigania nchi yetu. Probleme ingine tunapenda kubaonesha tufanye usalama wa salama bila usalama wa kusema sema uliingilia reglement de compte. Mnanifuata? Ndio. Fulani huyu anakuwaka mfuata bibi yangu anafuata bibi ya ndugu yangu njoo mimi na fevi juu ya kusema sema nitamgandamiza tunakatala ile. Ndio. Masolo ya sika yena Kinshasa
avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Toujours ma bonne nouvelle, donc au Pesabino Basango, ezali Basango ya Tongo, nous sommes vendredi 7 mars 2025 en direct de la République démocratique du Congo dans Binomoro Bolandi. Causerie morale ya bawazalendo baza tellement déterminé ya kosakanate pona kosilisa bitumba oyo ezoumela topesi eumeli toyebisi Kagame 30 ans ça suffit obundisi bakongomani mingi onyokoli bakongomani mingi 30 ans ekoki pona koyiba pe koboma na mboka na biso donc yango bawazalendo balobi bakozonga simate bakotala toujours liboso esengeli boyeba lisusu na ba bonne nouvelle était le Turc est boyi côté que la Kagame Minduki. Donc Kagame a commis un problème sérieux parce que ba Turc ba boyi côté que la Minduki. Azali sous accepté à Kosomba Minduki kuna et pas ba Turc. Donc awa Kagame si asili mayele ya Kagame suki et sengeli sous boye ba été Rwanda ezui ultimatum na M23 ba quitter sol ya Congo donc batika mabele ya bakongomani bapesi bango ultimatum il y a 10 jours. Donc dans 10 jours esengeli na nanga pe Paul Kagame batika mabele batika bisika nyonso bango bazali na kati ya République démocratique du Congo. Ultimatum bango euti wa biboko mituna mutuna euti na États-Unis na Union européenne. Donc États-Unis na Union européenne et pesi Paul Kagame na nanga 10 jours batika sol na biso ba quitter na ba groupes armés na bango nyonso. Donc toko tiki la bino sikoyo mama na biso Bishop José ye apesela ki sur dossier oyo boyebi ke alobaka kitoko makasi pe apesa ka ba information oyo ezali ya siki siki oyo ezali ya source bolanda mama na biso José ndenge apeseli et puis on se retrouve après cet élément. Embargo ango nani ultimatum ango bapesi ango banani balobi ango ezali Union européenne elongo na États-Unis ba yebisi Kagame na ba M23 bapesi bango 10 jours ba bima na mboka Congo et makamu mususu nyoso etikali na sima ba kosolo na bango après qu'il quitte d'abord la République démocratique du Congo pour éviter le pire et le mal parce que ba couloir humanitaire il faut que mbangu kosunga ba problème humanitaire o ezali social o ezali na kati na mboka na ba guerre kuneska ba guerre ezali batu bazoko fa du jour au jour. Donc il y a de l'espoir, il y a encore à espérer. Nzamba kosunga République démocratique du Congo o information nazo pesa yo ezali lelo jeudi le 5 je pense le 6 plutôt. Des messages oyo tozo pe sabino ezali histoire Rabasete, c'est une histoire vraie. Dans l'entretemps na yoki ba fuite information mutumoko alobi Corneille Nanga koma kilelo na Goma mais avant ya kobima Bukavu ayebisaki équipe na nyonso bombe manyonso botika eloko msusu na simate parce que c'est fort possible tokozonga kalchuso ate. Oh nazoloba oyibike bato ya Congo tozala songisongi.com un songisongi.com nda betela ki mutu wangu atindeli ngai message wana. C'est-à-dire quoi, même nos adversaires, nos ennemis savent et connaissent que bakomi na souka et loko mususu na lingina yebi sabino et je vous confirme
rébellion moko munene ya batusi Congolais tusi kuna na Rwanda ba se révolter contre Kagame. Balobi Kagame okobomisa biso te. Soko nasilisi video yo nazotiela bino video wana bino moko bomi yokela bolo bateke ngande mutu na lobi. Balobi Kagame okobomisa biso te. Vaut mieux to sacrifier yo mais biso toza na kimia mokili mobimbesie yini biso ebaye biso par rapport à misala oyo zo sala ezali ko séparate. Nous sommes tous des Africains, on doit vivre ensemble. Ozana droit ya ko bana ko tia biso so biso ngi mokili mobimbe yini biso. Ezali rébellion moko soutenu par un général Tutsi. Bobo sanate ke ezali pe na général musu nani un pasteur ou tout yé passé à bimisi rébellion na e. Coalition Soki de libération du Rwanda, quelque chose comme ça. Il est passé à Bimisi, oh, il y a un mouvement, il y a lobby, il y a un mouvement de libération, il y a Rwanda. Bande Konangai, Congo yo, eza ensemble. Congo ya lobby, ba Rwanda nyonso ose ko ya kotanga na Congo, on n'avait pas de problème avec vous. Bokimela ki bitumba epana biso neti lelo batu bakimela na Burundi. To yambaka bino. Alors, nous les Congolais n'avons pas un problème avec les Rwandais. Nous avons un problème avec la politique de Kagame. Nazongi lisusu koyebisa bino pe comme ça une information sûre. Je me rappelle il y a quelques années passées, un pasteur prophète que je connais bien, Munyamulenge, a prophétisé la Kagame. Ayebisie. Omoni mikuwa ozoti ke la biso awa ya génocide. Au mémorial oyo ya génocide chaque année to sekusaka mikuwa tolelaka. Tu es en train de créer un esprit de mort et cause la plus que ça na Rwanda. Et ce pasteur comme c'est Munyamulenge, un grand serviteur de Dieu du Rwanda, batebele boyebiye. Tango sala ki profession na Kagame kangakie. Tango Kagame akangiye et créer panique na Rwanda parce que c'est un grand serviteur de Dieu tellement que son église n'a plus de 20 ministres du gouvernement Kagame. Tango bayoki bongo balobi on va démissionner parce que on te voit au lieu koyoka prophétie ba yebisio on m'a dit qu'on s'attaquer na pasteur parce que bengana ki pasteur alobi après 48 heures pasteur abima na Rwanda. Ndeko nangai le problème ya Rwanda na ya Congo ezali kozanga mayere na kozanga koyeba. Nous sommes des frères, on ne refuse pas. Na kati na Rwanda ezali na batu oyo bazana souci seconde na seconde bazo pesa biso ba information ma camion sezole kana Rwanda. Ils ont le souci de nous voir nous Congolais en paix. Tout comme la biso pe ba Congolais toza awa. Ba musu tozo regretter pona nini Kagame azotia vie à ba Rwandais en danger. Nous avons des amis à Kigali. Tokola na bango, ça nous fait mal au cœur. Mais mauvaise politique et ceux qui vont sauter mbangu na opportunité. Boko ya ko memangambo. Chers Rwandais, nos frères Rwandais, Paul Kagame azana politique ya mabe. Yene mutu akoya ko lukila bino makambo soki bo sauter sur occasion te ya ko se débarrasser na e pour que bino bobika le monde entier lelo est comme que le Rwanda c'est un pays de criminels. Les Rwandais ont la difficulté même à voyager. Information mususu bake ko somba arme ba Rwandais ba pimeli bango ako ba boy ko tekela bango arme. C'est-à-dire armement quoi ba arme ya ko bundisa. C'est-à-dire il y a déjà un danger. Sans tenir compte na ba embargo et belé na ba dénonciation belé oyo bazali tout le monde entier et boyeli ba Kagame. Anazo yebisayo les représentants ya Rwanda oyo azali na union azaki na Union africaine tango basilisi ko s'affronter na madame la ministre des Affaires étrangères Wagner na maman Thérèse Kaikwamba tango basilisi ko échanger mbala moko alobite tete vous avez tout à fait raison aboyi kozonga na Rwanda abwaki ngunda a comme réfugié rwandais la personne qui était le représentant du Rwanda dans les Nations Unies. Bande Konangai, prions. Guerre yobiso de Tozala victorieux. C'est notre pays. Tozala problème motute. Zamba kopé sango motu mon côté. Le problème c'est le problème de l'interne. Total nanu oyakati ndezobo mabiso makasi. Lorsque vous êtes en train de vous comporter
comme des égoïstes. Bolingi kaka bolia bino moko. Bamisusu ba bénéficier de loko moko te. Combat ya biso nyonso. Victoire ya biso nyonso. Pouvoir ya biso nyonso. Mais kolia ya bino, kokele la biso. Ça ce n'est pas normal. Personne ne peut accepter ces bêtises. Voilà, je pense que te servir bino ndenge bozelaki. Tongo ya lelo basango ya tongo ezalaki tellement riche na ba image, donc bomoni ya koloba kutu mingi ezali te loko to ko beta sete zakaka bo s'abonner et belé na chaîne au Tchar Maloba officiel pour nous permettre chaque matin to ya ko servir bino et puis to zali pe na Facebook, to zali na TikTok, toujours Tchar Maloba officiel kendo ko kuta biso kuna s'abonner, kende ko liker, kende ko partager, ben lema ben info ya boye ko bomba yango pona yo mon côté. Donc soki na no s'abonner te occasion yango epé samelio au s'abonner. Alors c'est par ici que nous bouclons cette édition de ce matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi je vous dis déjà, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve ce soir pour Nabasango Nabiso, ya pourquoi. Alors bye.